te bandeko balandi biso na kati ya chaîne na bino Ediba TV mwana Congo. Chaîne oyo ezali chaîne chrétienne. On a le barana bino ke ezali chaîne oyo ezali ko édifier peuple de Dieu pe ko la kisabatu ndengeni to ko tambula na mokili oyo ya tata Nzambe. Mais et permettre te que non eboya ko yamba moto nyonso oyo azali visible lokola to ba musicien chrétien ba musicien profane. Pelelo Ediba TV ekiti na kati ya Pretoria. Mwana ya poto nyonso bana ya diaspora fini makambo ya kotinda kambongo na ba famille po ete basombela biso balopango na sima balia mbongo tolela na yango mama Clémence pe papa Jean-Pierre Kabamba basalela biso cité de la diaspora numéro 1 awa na RDC depuis 2019 na bongo mwana ya poto nyonso ya Canada ya France ya Belgique pe mokili mobimba na $3500 ya pamba oza na terrain ya 20/20 awa na cité de la diaspora au komikolo lopango. Ata soki $3500 eza ya kokoka te yaka na lombango po ete ezotekama pe ya crédit eza pe ya promotion sala na lombango benga biso na ba numéro oyo plus 181 75 66 46 76 plus 243 80 84 20 140 pona ba terrain na biso eza ya kobangela te précisément eye koluka star na bino ya munene o boyebi na kati ya Afrique du Sud mobimba oyo asali musala munene tobengi na musique oyo betami na kombo ya Mousse nakozala plus tarde koyamba ye na kombo ya Rigoche Ngobila Ediba TV Ediba TV. Entre-temps azali na nos grand frère na ngai amoni ndenge biso tokoli ne quartier moko mais lelo Ediba TV etambusi micro nango partout et kokutana na Rigoche Ngobila. Allô Masasi. Ya Masasi. Boni mama kuna na homme de veillard misunga. Naza déjà na misunga homme de veillard. Omoni tant maman afika église. Alors na oki bien te. Tant bazo se ngombongo, yo tindi mbongo, bango balé ba songe ba kati ba songe ba memel ba dispensaire à mike. Et là sunde ngona te maman. Mais na poto na kishasa la même chose. Et loko zo se pelisanga. Banda mama koma na misunga homme de veillard. Kota ni mama. O mama zo ngolo la bébé, bazo zo soya mama. Oh, mais là so moni mama. Mama zo ngisheni. Mama zo dia 3 fois. Tongo medi popo. Deko nanga elo musu se pelisanga. Misunga homme de veillard. Oyebi ke bana courant so kata. So que ça dit manœuvre, bano ya dit bana lumière 24 heures. Et puis connexion internet et vanda. Et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger kaka na mutu na place à la liwana a fini bouton rouge. Docteur Mbango ataka c'est pourquoi homme de veillard misunga eza na kati ya clinique misunga. Donc so futilement on ozo regretter te. Ah vous tout bien na wezali ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna abela te bazo sala ezala. En tout cas, ya Masasi emoneli penanga na pemi bana mama comme na homme de veillard misunga. Et moneli na misute. Et monani bambongo na kopinda ya pampa mana c'est fini tout ça. Mokoli yango lisusu te. Homme de veillard misunga. Ngana bango rendez-vous quand la fin du mois. Na pemi. No chaîne oyo Ediba TV et koluka yo na kati ya mapele na yo Pretoria. Ouais na sepeli donc na mon briske kaka na mon lega malamu donc yo ozala ozawa ya onga pe na bibo ça va na oko ya mbangu na koi ya vraiment lelo tosala mwa mingi te po tango eza moke po tosuto tamoli mwa un peu partout tolingi totuna mwa mituna mibale kola lelo eza tobenga ngo lokola première partie po deuxième partie pe kozala tolingi toyeba qui est Rigoche na kati ya Afrique du Sud azali nani bato balobaka mingi Rigoche azali star munene mazali nani qui est Rigoche pe tolingi toyeba obandi mosala ya musique yango awa na Afrique du Sud to obandi yango na Congo. Merci beaucoup Ediba TV ya te na oloba boya d'abord là on peut sabino na ba salam belé tous les fans au balinga anduli
bana Poto, bana Amérique, bana États-Unis, France, Suisse, Canada, bana RDC, Brazzaville, partout, Afrique du Sud. Bana Djoubek, Cape Town, Durban, Pretoria. Rigo Tchazali avec Etubia TV, question na lobby, nazo répondre à moi. Rigo Tchazali musicien ya leloté. Rigo Tchazali musicien à Congo, la République démocratique du Congo, champion d'Afrique na Makima Beto, la coupe journée qui prend Boyebi. Donc à Betty tourne ba musicien belé ya Congo Boyebi, ba Bill Kiton, ba Chai, ba Rio, ba Top, ba Son Banton, ba Lofombo, ba tout na ba Niarkos na ba Rigo Tchabeti na bango. Yeyo azawa. En tout cas, Bayimbo Kabala na kabisa na bokebi pe na Bwanya boyoki mutuna na ngai liboso Rigo Tchabandi misiki wapi alobi abeti na batu nyonso ba Bill Clinton atangi bango pe lakisi ke musala na ye eza ya lelo te donc ezali carrière moko abandi yango kala. Rigo Tche batu bani bayeba Rigo Tche na Afrique du Sud osala groupe to oza kosala musique ya solo tozali kosangana na batu mosusu te tozomona batu mosusu bakongole mosusu bakosangana ensemble surtout ba Nigérien to na banani obetaka ngo ndenge nini elekaka ndenge nini awa po mboka oyo eza makambo ebele misala tana oyo disposaka ngo ndenge nini na mo mituna oyo na tuni oyo toyoka ngo nyonso. Bon mpona musique orchestre yango ezalaka te. Orchestre yango ezalaka na Congo bato babeteli bino musu oyo baa bamusicien na ngai ya Congo, RDC, Béret Rouge, attaque de Boussel de Rigo Tche. Il y a l'éloté, bêta déjà, bêta capé, bêta l'élo, tu es bêta mousse, tout ça, n'a pas déjà 15 ans depuis qu'on a ya na mboka oyo. Vous comprenez? Mais depuis qu'on a en Afrique du Sud, la bêta ara na ba baleki na ngaya awa, baza Baptiste, Baptiste l'élo ba ngate ba benga bango baleki. Bayebiga expérience ya vieux mais ceux qui ndoulé ba benga vie na bango abeti na bango c'est ça eza bon bayimboka na bokebi pe na Bwanya boyoki réponse ya kulutu na biso Rigo Tche Ngobila na benga ke mingi bongo kombo na ezalaka Rigo Nyati nazwi ye à pied levé donc nokutane na balabala nde comme na yaki koto yo kotambola kosala ba émission na batu bayimboka mosumu ebele nde na profiter lelo ezali numéro 1 parce que tozana numéro 2 oyo tokobengisa Rigo Tche na Johannesburg pote aya komanyola biso vi na ye mwa étape na ye mwa mingi na carrière musicale. Rigo Tche tozongi na lombango po bayimboka balanda biso batu mosusu babenga biso balobiki Rigo Tche abima pa joli. Rigo Tche abetana pauvre Chora Mbemba. Rigo Tche azalaka drummer pe na langa stars ou bien na shock stars. Donc to zongo ba information awa mingi. Est-ce que ezali makambo solo to ezali ya lokuta? Bon, Rigo Tche abeti na presque ba orchestre rebelle ya République démocratique du Congo mususu na compagnie ya bango ba mususu ba obenga yo obetela bango ndule baza na absence ya ba drummer ba big star ba de orchestre rebelle na salle ba t-shirt ba te rebelle bazo ba yebi muto ba yebi donc ça na makambo tout tout la soutenir mais base penza o ya ngai bazo ya ngai diba ezalaki groupe Jolino yango nde ezalaki pour Rigo Tche penza yebana ezalaka groupe Jolino kezo Jolino nde sala ba Chora Mbemba tobeta ba mandu beta kuna ba makambo période ya mandundo saki na kino betaka pe wana nazala kin na beta na super choc de Chora Mbemba biso bato yaki poto full mutu yeah Rigo Tche azalaki mutu ayaki akutaki super choc ezalaki mais ezalaki na lupemba te ntango ayaki esengaki nabenda bana mai ya gale chachino to ya tokota wana ba tokoti tobendani na bebe bapauvre dajo biso tu toyi tobendani wana tobandisiko kobeta donc asolo bendani amandonde beta donc Chora Mbemba kanga partout que son âme repose en paix mon président Chora Mbemba wana zaka leki yaya ya Lofombo azaki yaya Lofombo wana obeti lisolo ya Jolino na Chora Mbemba. Ouais. Sikoyo
ba rumeur oyo bima ko beta na langa stack shop star to yeba quel orchestre oyo beta au juste. Non, na participera na babiloko kaka ndamba ko beta ya biloko ya bongo. Kwa nana ba mazea. Donc babiloko wana ngate mna beta yango. Zaki batu mususu ngate. Ngana leka kaka. Aleka. Baimboka Rigo Tchengo Bilazali musicien complet. Quand on dit musicien complet, Azali chanteur, Azali drummer, Azali animateur, Azali batteur Yambunda, Azali pe guitariste. Na guitare obetaka basse solo. Na yekolaka mingi pona kosala nzembo accompagnement ozomeka mo accompagnement tozaka ba guitariste te po ba guitariste baza na bango. Lokola balofombo bamaster nga babuki na façon na beta na bango bavolvo batutu wana oyo na beta na bango nde bango biso tozaka kaka mpona koyeba yo nde drum nde chant drum na chant animation mpona landa bachant moko beta na bamusumusu baanimation mosusu eza yo moko susi nanga manuele kanza na botamango mobali nandimi na mona pasi banda na bandango koluka lelo mbula tukuyi sato nazuele konini ye nakata ata lelo nasuite elikia nanga lobi nakozwa ngairigo tike wow. Baimboka na bokebi pe na boanya na kati ya chaîne na bino Ediba TV ekambami na monganga spirituel dokotolo na bango nalobaki bien ebandela émission na ngai chaîne ezali chaîne chrétienne mais na yambaka na ba tranche nyonso sport musique chrétienne pe otobengi musique moderne nde bato balobaka toujours parce que bango nyonso bali ba musicien tolekaka na ba classe nyonso ya koyamba baninga pe koyamba bandeko lelo bomoni Rigoche na kati ya Pretoria oyo ezali ville oyo ya vandaka nde toye ko visiter yango toye ko sala musala na kati ya chaîne na bino Ediba TV ekangambami na monganga spirituel. Alors deuxième numéro ekozala na kati ya Johannesburg epai wapi Rigoche akoya ko représenter invitation oyo channel oyo invité toyebi te soki Rigoche aza na maloba suka oyo akopesa ba spectateur ba kolanda biso na bokebi pe na bwanya oza na maloba suka oyo akopesa ezali mpona chaîne ya ba concert ezali toni ya ba concert ezali tozoprépare ngo naleki nanga junior de bandinga de bakunga le boga chanteur nde nalobaka naye na kati ya Pretoria bandula ezali nango naosalue Mohamed Moleka ozogana te Rigoche chef de terrier abwaka yo na musu me ozogana te Jo Kasai bino tuba na Pretoria na pesi bino basalam ebele maître Shogun bino tout na pesi bino basalam ebele na pesi susu Debo Pro TV caméra na oyo yebi ndenge ni bisika ngana mais nalobi ke mais ye na ngai tosalaka mosala mpe moko donc lelo oyo bokomona émission oyo deux chaînes donc ekozala scandale Baimboka na pesi milongo te le Tchakou de la diaspora journaliste international âme s'info donc il a voix de la diaspora internationale bino tuba salam de ba fan bino tuna lela bino ba kombozo na bano tanga koleke belé ba salam ebele kaka to continuer musala ngo musu toujours bolalela ngo batutu ba olalela ngo tika bango balalela ngo ezamus Baimboka bomoni papa Edidi bamunganga spirituel na yeko pesa bino bambote na musala kitoko koza kosala na kati ya chaîne oyo nalobaka oyo partageaka chaîne oyo na bokebi pe na bwanya ero tele émission nanga o partager yango yebaka nzambe apamba mingi eza ya koloba te je vous aime beaucoup na pesi bato nyonso balingaka Ediba TV bambote epai bozali lokola Fiston Kaboye na Simplice Umbere na pesi pe ye moko Dembo TV oyo azali kosala mosala monene na kati ya chaîne na yo tobengi Dembo TV pe na kati ya Ediba TV mwana Kongo bambote na bamelomani nyonso balingaka biso tomonani na bino mokolo alobi soki Yesu Masiya azongi te.